Oui, beaucoup de Bandeko. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour partout dans le monde. Bonjour peuple congolais, Bipagnos Bozali, Bandeko Nangai, et Dibolobok de Fer international des peuples Mukonzi. Bon, dans l'équipe, on a mobilisation, tous azimuts, mobilisation, il y a le 28 octobre, il y a moi au Tozali, hein, à partir de 10h jusqu'à 17h, c'est un vendredi, en tout cas, tout ça, on a devant l'ambassade du Rwanda. L'ambassade du Rwanda. Et ensuite, on va progresser vers l'ambassade de l'Ouganda. Si ma ambassade de l'Ouganda, bon, donc on m'appelle l'ambassade de la République démocratisée du Congo. Parce que nous voulons à tout prix se débarrasser de tous ces gens-là, rwandophones, rwando-ougandais, oyo bazali ko kipe mabele na biso, oyo bazali ko encercler mboka na biso pona ko envahir peuple congolais. Bandeko na ngai ezali kambu ya ko kama les sociétés toloba toza ko continuer koloba lelo yo bana kini na kanisi bo comprendre ce qu'il y a, et puis bana ya diaspora oyo mobimba oyo bazali ko continuer ko vivre na ignorance. Ignorance moko forcée, balingi ko ni ma réalité te, pe bazali ko continuer ko sabana ya Kinshasa, y compris na mokonzi na bango, chef na bango Félix Tshilolo, oyo na gouvernement na ye fantoche, bazo continuer ko kosa Kinshasa, ko kosa bana Kinshasa ba kinois po ba télémater pendant que ba rwandais basi ba mettre plan Z na bango. Paul Kagame a utilisé ce qu'on plan Z, c'est-à-dire plan Yasuka pour exterminer le peuple ya Kinshasa, pour que botola mabele na biso, ko botola mboka na biso, et comment sous la coupe, et comment la coupe ya Paul Kagame na Hippolyte Kanambe Kabila, na ba Rwandais en complicité avec ba commanditaire na bango, ba multinationale, communauté européenne, oyo balingi bazwa mabele na biso nyonso pona ko exploiter yango, pona ko spolier yango na to bengi bino bandeko na biso. En tout cas, venez nombreux na jour wana, c'est un vendredi, bo senga banzela na misala na bino, bo senga ba permission comme il faut, parce que normalement il faut à tout prix qu'on se révolter, qu'on téléme la mboka wana, complicité d'ali makasi, tina ngambo ya Brazzaville, na ngambo ya Brazzaville, et pas ya Sassou Nguesso, à côté na complicité à Kosakanate, botala BBC, côté est, sikoyo, bazali ko contourner biso, batia biso en éto, na côté ouest, en commençant par l'Équateur. Donc, kobanda na Équateur, ba côté biso na RCA, na République centrafricaine, donc on a bazali la complicité na MONUSCO, ONU bazala sima na bango, to telema, parce que balingi ba exterminer bino banakin, surtout bino banakin, bobi mana distraction ya masanga, distraction ya bina ya makambo izanga tina, mais to komi vraiment na tango ya révolte. Ya wana vraiment to sengi ke bosenga ba permission surtout bino bato bozali awana diaspora, to ala besoin na bino énormément, to sangana ezali likambo ya bokitu te, ya Dibolombo te, ya Papa Aron te, ya Christian Bola te, ya Papa Tom te, ya commandant Isote, ezali likambo ya biso tout, pas de couleur politique. En tout cas, tout ça là effort moko monumental pour na ba mona ke tozali ko exister, ke tolingi makambo wana et salama ata mokolo moko te bango bakomi na plan Z, biso tozali na plan A, et il faut to komela bango na plan Z na bango, to botola mboka na biso, to récupérer mboka na biso, to se réapproprier mboka na biso pona libiki na biso moko. Ingeta na bino batinyo bolani ngai to telema vraiment elongo ensemble, tozala bo moko, comme ça to reprendre, to recouvrir dignité na biso, na souveraineté na biso. Merci beaucoup. Bo partager vidéo oyo, bo partager yango po bandeko nyonso bazala informé, botika kolanda ba polémique ezangatina. Nous sommes en forme, peuple Mukonzi est en forme, bikambo ezali ya mututu. Merci beaucoup. Ingeta to komi balasima. Merci beaucoup. Partagez la vidéo s'il vous plaît.